Site à makasi site elengi chéri finit na pointe balobi ya Christelle maman Kolutu na bango balobi bana kin bana Brazza monde entier na Canada na Belgique partout Australie site à makasi yango eye makamuna tu ya sika ba image ya sika kolamba ya sika ba news ya sika makambo ya sika maman balobi maman Kolutu na bango Christelle site à makasi bana poto bandimi yango chéri finit na pointe balobi site elengi CL News tokolanda yango tokoyoka benfo ya kitoko makambo ya sika kolamba ya sika nyonso tu ya sika oh naleli mama Christelle site makasi elengi. Salut très chers internautes, Nebi Kaboza est belé de partout dans le monde pour l'Ondabiso à travers votre site CL News TV, mon PPSIK, ma Kambo-SIK. Donc merci, la confiance, et l'attention, au besoin continuer toujours copier ces vidéos. Donc nous avons invité Bino pour s'abonner massivement à CL News TV parce que tous à pour nous copier ces vidéos, que like Bino, ma kitoko, et que ça la Bino plaisir. Donc nous allons profiter déjà de présenter ma meilleure vie dans la bande de connaissances besoin d'épisodes de partout dans le monde, Papine la mise propriété privée, meilleur venu Yangoana, meilleur ve à Chimène qui a la GD, son gars, moi ça pembe, Bibish Kabishi, Monica Chilangandu, Brigitte Ngandu, Christine Ngandu, qu'on a habité, sinon la famille Nanga, donc à toute ma famille, la famille Lumpung, on a appelé Sabino, bah meilleur ve donc tout côté déjà dans 2 jours, tout côté déjà na 2017, donc Nzambe Azana Bino. Abattre la bino, assez la bino sous yamine ya koleka 42 na la kaibino na kosepel sabino na toujours kosepel sabino kaka na ma musique te kaka na théâtre te kaka na ba activité mususu mais toko faire découvrir bino pe Kinshasa tozo faire découvrir bino lelo Kinshasa eza na ba quartier mususu bato ba yebite na Kinshasa awa toza awa na commune ya Ntele bato na Ntele ba yebika ka Kinkole bayebi njili brasserie bayebi bibwa mais ba quartier mususu bayebi te alors biso tellement to CL News TV to la kabino to kosela bino musala kitoko to ya ko faire découvrir bino quartier moko oyo ngai pe nazo maîtriser yango na numala muté donc to kotambola quand même na caméra na biso ba expliquer biso eza quartier nini ba difficulté nini bazala nango mutu so kanisa ke o Kinshasa wapi donc to zaka na Kinshasa awa na commune ya Ntele bato mususu bayebi te mais ba bayebi quand même la plupart à Batou habité tout le monde peut ba construction sika c'est que Batou va comme koya ko découvrir quand même quartier au déjà moi mouké alors biso CL News TV to bito sika simaté la rubrique na biso ya à découverte to ko faire découvrir bino quartier moko awawa na commune ya Ntele donc grâce à Jafé ma fille l'ingénieur donc azo edengai na caméra na ngai donc bo zapete bo la nabilili o ya kitoko donc merci nazana bino. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Je connaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Surtout cela. Voilà, na mon jeune de Komoko, na carte. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa. Comment nangai papa Jonga Bomboko Justin. Ok papa Justin Bomboko. Ouais. Donc oza ta famille Bomboko. Maman nanga muta famille wana ndo bapesa kombo wana. Merci papa Justin. Papa Justin oza CL News TV bazolanda au monde entier bazolanda. Alors toko koyeba a toza na quartier ni. Awa toza na quartier ya Canada. Toza na Kinkole na commune Nsele mais quartier na biso babenga ngo comme na Canada. Ah donc au pesa Kinkole mais partout babenga ngo Canada. Partout za Canada. Ndenge bozomona. Donc babenga ngo Canada pour les. Bon za kombo tangu bango ba teke batekaka. Kombo bapesa eza quartier nyengele eza kuna bangambo msusu bakombo zali yango bapesa awa Canada yango za kombo nango quartier Canada yeseke mupepe mo ya kitoko ya kitoko donc ya koloba ko tute j'espère maman yo mozomona toza na posa nde batu baya basomba mapango ba o mapango za batonga ville na biso ko makitoko
bato so bakomi ebele toza so na pasi ya mai te toza na courant mais toza na pasi ya kobenda nde basinga. Donc dans le quartier Canada Corée ezali déjà kota kala Corée ezali mais pasi nde ya basinga yango nde moto ezopesa biso pasi lokola baaveni nanu bapesi bakombo te banzela yango eza nanu mwa kokoso mais nzambe akosunga ekobonga kaka mais kimia ezali nango na mboka donc baveni ezali maintenant bapesi kombo nanu bapesi bakombo te j'espère soki kuna na cadastre pa bakonzi bakopesa opesi bango kaka badroit na bango nde basengaka bon badroit nde nayebi te esenga fo kokoma kuna epa na bango nde koyeba badroit na bango te eza grave te ta mosi ekozala mwa kazi ya masanga opesi bango basali pano bazwi kombo na yo batie kombo aveni mais baninga mosusu na likolo baveni eza na bakombo mais biso kaka na sawa nde bakombo nanu epesami te mpo bato akopesa bakombo na bango nanu bamonani te. Donc neti par exemple toza namoni eza ondire lupango ya mutu no oyo eza lupango ya mutu yango oyo eza aveni lupango na yango oyo aveni mosusu emati na likolo oyo mpe lupango ya mutu mosusu voisin na ye awa mpe aza na voisin na nsima ne pas voisin après ce que voisin mosusu d'en face ye azali na place ndako wana ezali balabala esuki ntina borne wana ekei boye tout droit ntina likolo esuki kuna oyo voisin wana voisin mpanzi ne mpe voisin na nsima ne mpe aza na voisin aveni mosusu ya monene eza banda likolo kuna eke ti okende ti na place. Donc likolo bo eza kaka quartier Canada likolo bo eza kaka quartier Canada kaka besiko eza kuna moto asomba kuna mokidi babengaka mokidi mais nyonso eza kaka Canada soki otiki wana na terrain ya foot nde okei union africaine kote bafulo bomonaka eutaka kuna esika bakendaka kobwaka. Voilà, est-ce que j'ai fait comme Union africaine, tu habites total non nous, ce peut comme papa, est-ce que papa juste quoi aider biso comme ça na Union africaine. Na ko aider notre comme po biso to lingende boye ba monaka na bilili ba pays étranger ba monaka ba bandeko na biso bazana kisasa mso azana mbongo mazo lukesika ko somba azomona te metamba azomona boye na télévision tanto ko pesa yesengo po ya ko somba pe. Yango na ko senga awa mapango e bani na 7000 à discuter, 6 000 normal, mais 5 500 c'est moi, moi, mais 6 000 $ en tout cas, on a au jour de pain 20 nayo. Voilà, merci papa Justin, merci qui est côté vous en courant, mais vous en difficulté, mais ici vous c'est la ramaille. Bon, tout ça la ramaille assez à source. Tozana ba pompe mususu abengaka ya foko ba mususu pe na sera oya forage wana ba mususu pe batia yango ya courant so courant ezali mai nezo sala ezala pena mai moko au pire penda ya kitoko ya bien ezobima na sa mabele machine ezo filtrango mama yango tomelaka mais mai ya kosala musala ya kosokola ya kolambela ya kosala baneto misala mike totokaka na sekunda na source. Mais siko papa Justin siko so muto za mbongo somba mai ya forage ta sala ndi bon so muto za na mbongo somba mai ya forage te mais ba misusu bamelana ba mai ya source pesa mai ezo utana sa mabele o nzamba atinda eza naturel mais en tout cas plupart mingi tomelaka mai ya forage. Mais forage to comment na ko l'exception mki côté ko konjo biso ta côté avant to kinde Union africaine tout le monde a pu côté ndiko na biso côté bato kamai to kende na laksabino eska bato kamai bomona nde bato kamai bomona baliziba o basala musala maya kosala musala maya source eza na ngambo ya Niengere wana quartier Niengere parce que maya source on va na source okomona pe mabulu baninga muso basali basana bon opesi 100 francs bidon 25 litres 50 francs bidon ya 5 litres. Je suppose un bon on a témoin pour te soza na mbongo te compréhension ezaka nango bapesaka na bango soko sengi bakopesa yo mosusu pe soki ata aza te oyo otoki akoloba pe loko te mais soko oza nango nde basungaka bango mpona kosoigne place wana ezalaka quand même propre pourtant moto azozwa mwa 100 francs mwa 50 francs azozwa encouragement ya kosoigne mai wana ezala propre kana ba 100 francs na to topesaka bango mpe yango basombaka mwa kisi na mwa babwaka na mai mwa propre po bato azwaka mwa mai wana po yango tozolambela yango tozosokola basani yango tozosokola nzoto yango tozosokola bilamba. Papa justement mutuna mseza momuke tomoni quartier za mwa calme te ebiti est-ce que l'hôpital peut école peut za tozana ba école eza ko te belé ya koloba te ba hôpital eza belé basi na biso ba botaka kakawa
to bimarate to kendo apite traitement ezala makasi ezala nini ezwamaka awa bana pe batangaka bien ba école muso za na ngambo muso za na likolo ba sisi mama kenda ba nini ba école eze belé pour na kotangisa pena tuka et puis pa na biso wa Minerval ezala te ke cher Minerval net ya primaire eza ba 20 000 ba 25 000 secondaire ba 30 000 ba 35 000 ba 40 000 bo suka pena so moni école à cher lo ba 50 000 ou 60 bana pe bazotanga na ba en tout cas bazotanga na condition moko ya bien ba ban ya bien so bolinga tato ke no bomona ba école bo mona pe ba ban bo mona bien ngai ba na nganet nga batanga na ngam bangwana watu ko so ba la deuxième ba on so mibale batanga na ngam en tout cas école ça normal ba professeur a malamu makamba bien donc ça kitoko. Voilà, merci Papa Justin. Relaxé, je peux te remonter quand même à l'école, on va taper centre de santé. Moi, on a le but que bas na bino babotara bien comme bino koto ba mona pe babotara mingi. Koto buto ekotara 20 Papa Justin. Bon, buto ekotara 20 pona tozala courate. Bon, on monte to la rava mais to la mukaka ba 5h 4h mon bato swala. Voilà, bato la 4 sur 1h sur 18h on bato. Voilà, merci. Merci Papa Justin en conduit biso quand même, j'ai fait ma fita. Papa Justin à l'exception nous place bato Kamai et puis en conduit biso pe une école tout le monde attend mon centre de santé moko et puis to mata kuna na Union africaine. Ce qu'on a Union africaine ils ont musique, to transport si eza moins distance et osanga photo sur transport poto comme on a passé ça moins distance mais soko comme on a union tam susuzo mona biso banda ko pena batongite batseka ba mise en valeur mais mingi bakolo mapango bazali mais soke na union mona banda ko batongia minene donc kuna penda za système susu ata tokeno na maka ko mona système moko en tout cas très joli donc gomberaka biso wa tozana moins retard pour na tamso ba possibilité ezo zala te pona bakoma pango ba misusu penet lié na biso tozali za mingi bana poto bo baza penza wa te biso misusu totala ba mapango na bango ngai neti nga natala ya petit frère natala pe ya ndeko yo ya ndeko misusu azana propre mais en tout cas tozana milieu moko très bien kitoko pena makasi. Voilà donc quartier mo be donc soki banda ko etonga donc so banda ko etonga mi na ebite soki Gombe to kokana bango mais to koleka ka Gombe. Merci parce que peut-être ekoleka ka Gombe pour koto mo mpepeza mo bien. Papa Justin il est biso ka tout le monde a kandinge quartier Canada donc bana Canada na ebite ko Aurélie Vambi donc to ebite babi a Canada Christelle Biengani Bionchou ma copine babi a watuzana Canada ya na kata Kinshasa kota ba jongadi yoyo babi a Canada donc l'homme sous a l'équipe au Canada bi ko na to ebite quoi. Donc c'est une style mon pépé sika après mon pépé moi ça m'a bien donc totambola non comment mon pépé moi est bien donc vent moko ya bien zo souffler awa ngungi azalaka te mulungi azalaka te kolala na libanda tina tongo kolamuka malamu kolamuka bien tokita boye totala kote tozwaka mai bamona bamai oyo pe muninga kolo lopango pesa na poto wana pe kuna za na poto oyo azali bon tozotala kaka tozolinga batonga po ville fongwama mboke se fongwami bato basi bakote ebele bato mingi bazouta ba centre de ville bango bazoya kosomba awa tozosepela toza nesengo makasi oyo ya poto bandeko na biso na ito so baza na bamboka nini toza na quartier Canada kosomba bakongo boye pe kotia na valeur loka bandeko comme ça tomoni wana basi batie bamso ba clôturer quand même clôturer ta tongita donc oche on a valeur et ça bien vraiment j'ai fait un futa donc guider biso quand même. Yona kwela lukonko kakuvumuntu vukumbana kajesu kuvumwaka haleluya. Yesu kakwena mukabu wabu wewa haleluya. Musangu bulakai wako bwalubwanyi moi ipo musangu bulamunyi wako bwalubwanyi moi chendelelanye
Zambi chendelela Nkema bwalwe bwe Zambi wanye Babaloka ye Sangu bulaka iningi kalangenda nitatumunde Ikaninga ninga kumuchima kudituku jonsu Zambi wanye chendelela Zambi chendelela Nkema bwalwe bwe Kuluma wanye Babaluka ye Sangu bulaka iningi kalangenda nitatumunde Ikaninga ninga kumuchuma kudituku jonsu Zambi wanye chendelela Zambi chendelela Nkema bwalwe bwe Zambi wanye Babaluka ye Voilà, Papa Justin, toza na source côté bato bazwaka mai. Toza na source esika bazwaka mai, ba mai omusozo mona o eza ba mai basala musala nti bato bazotonga. Babenga mai ya jema. Tanga azosala jema bazwa mai omoni bazotonga na ngo bandako. Mais mai kuna place omoni ba mama wana ba na source wana za mai basala musala balambelaka basala mwa banini. Moi libulu mo mpe zali awa ya petit na ngai mingi asala mai ya propre boaka pe kisi wana to meli robela te po ataka kisi soki ba pese moi 100 francs moi 50 francs asomba pe moi kisi ataka mais ono somone za mai ya romela te za mai basala misala kotonga tamususu ko sokola bilamba ndo moni bana ba sokola bilamba mais ya ko sala ko lambela penza ya wana nde ba mama ba zo kuna na source. Quand même mai wana et puis voilà c'est ça libulu ya mai ya propre ya petit na mingi ya sala pona ko aider moi population mais zanga ka mbongo nde ya kisi soki ba mama makoke sali ba ko yela e ba kisi po bana na courage ya ko sala pona mboka la bango évoluer donc soki mutama pa mona na bina e atinela e mbongo atsomba kisi abando sunga population bando abafuta susu en tout cas wana abafuta susu ko sepela po mai wana za mingi msuba melaka yango po bataka kisi bosiko makoki ndezo sanga ye pona ekoko zala bataka kisi batwa melaka ya ofele mais yango asenga kama 100 francs na volonté na yo za ko senga te na na volonté na yo soki moi 100 francs zali opesa ye po asomba kisi ya libulu yango obazipi j'espère aux hommes ndenge za propre yo mozo mona ngonde za propre bazipi babwaka kisi na kati ya mai wana ebongo yo moko mukolo mukolo bolu azali na ko benga ye pa ko ya ye mo ko témoigner ningi yaka voilà tomoni mukolo libulu yango wana tomoni pe mo bilanga na ye pa sala wana bilanga na ye libulu na ya sala ya mai pona ko aider peuple ba koka ko mona pasité pona mai. Toujours na carte papa mingi yeyo oyo asala libulu oyo pona ba peuple Canada bakoka kozwa possibilité ya komela mai ya bamona pasi te soki mutu ya volonté asali akoki kosunga bana Canada aye akutana na ye apese mwa bakiso babwakaka na mai abwakaka na mai po toujours mai ezalaka kaka propre po aider population bon boko poser pe ba question ye moko aza sur place. Voilà, bonjour papa. Bonjour maman. Papa aussi bon tosombaka bakisi ya pharmacien ala na pharmacie yango tobwakaka wana donc mai yango so ochekisi ya pharmacie dérange te eza bien pona ebima na source akomela okotala ngo pe kofungola biso quand même totala pe quand même mai yango bongo bayesi biso yo futisaka bato mai yango bon nafutaka bidon ya 25 litres 50 francs pona mwa possibilité osomba mwa mbuma kisi donc voilà, merci, j'ai fait tout mon boulot. Sangu bulaka iningi kalangenda nyinta tumunde ikaninga ninga kumuchima kuditu kuchonsi sambi wanye
chendelela zambi chendelela kemabwalwe bwei ngoya ngoyo donc vous la kopo wana ezaka mibale komela biso moko bamona ke eza mai ya propre tomela yango ekotaka kisi eza mai oyo ekotaka kisi eza te mai ya boye na boye te ekotaka kisi namela mpo bana mboka bamona bayebaka eza mai ya propre ya salite te. Voilà, sikoyo bozwaki botongi eza ya kotonga tol na se na nsima ezali omo ozomona ndo eza propre ndenge eza boye kotoka no mpe oke nango na ndako omeli eza te oloba onatokisa te kisi ekotaka na kati wana soki mai evide avant mai ebota azwaka so bacompriment kisi abwaki mpo efiltre mai wana. Donc ata mwana bebe so bota akomela yango mutu nyonso amelaka mutu so amoni musika kende bamai ya foko wana bayaka kaka komela mai oyo mpo yo mo ozomona yango nde eza propre. bato bazolanda biso bazolanda bino bayoki oyo motema na ye kotutisama kotindela bino bakisi parce que bato bazolanda biso bazalaka même na motema ya mawa ekimaka biso mwa moke mpona elanga ekawukaka mais soki mbula na ntango ya mbula omoni etondaka bato batondi bazozwa mai bamisusu ozomona te na bido ya 25 litre wana yeba bazotonga bakende mai ya jema bamisusu bazosokola bilamba basani yango oyo mai ezotyola euta banda kuna likolo nde kitaka eyaka kitaka ti musolo sikoyo na elanga soki mai ekomi mpasi donc bato mpe batongaka bazala difficulté bon eza ekomaka mwa difficulté misusu bakendaka kozwa mai kuna na musolo ya monene batia na bamoto na babidon bazomata nango soki mai ekauki awa musolo kuna na se ya kota plaza. D'accord. Ok, d'accord, toza toujours awa jafe l'exception ce que tu vois puis école hôpital tout mon école non tout ma table total école. Voilà, merci tokende kota yona kwela lukonko kakuvu muntu vukumbana kaji Yesu kuvumwaka haleluya Yesu kakwena mukwabu bwabu wewa haleluya babulo basalaka kala tango mbule yaki ezipaka ngo me lokola mai ebendani ezaka mai oyo ya kosokola bilamba nomoni mama azosokola bilamba ntango mosusu akotoka kosokola nzoto bien kosokola basani oyo eza mai bamelaka te mai ya komela eza kaka wana na ngambo kuna na oyo eza na suka kuna yango bamelaka oyo eza kaka unikima mpona bilamba kaka na nzoto na basani. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Je connaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Surtout cela. Naekota tola bolingo na yo nzambe nakata bomoi na ngai na masosa lelinga nzambe mokota kosalango nakoyeba kolinginga soki banguna nanga balongi likolo na ngai te nakoyeba kolinginga soki banguna nanga balongi likolo na ngai te yango nayembeli yo kumama na yo mokonzi na bakonzi naekota tola bolingo na yo nzambe nakati ya bomoi na ngai na masosa lelinga nzambe mokota kosalango nakoyeba kolinginga soki banguna nanga balongi likolo na ngai te nakoyeba kolinginga soki banguna nanga balongi likolo na ngai te yango nakumisi yo kumama na yo mokonzi na bakonzi yozali nzambe ekumama eongara ngai ekumama eongara ngai napesa yo nini nayesa yo nini ekumama yawe 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 kumama yawe 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 kumama napesa yo yawe kumama nayembela nani nakuvisa nanye nayembela nani kumama
mokonzi na bakonzi yo soki yo te tokokulisa yo yokalo emonaka yo lokola maranasi ya solo kitoko so salira utabo mwana yawe zina bozali sinayo ezali pona kokulisa oyo akelayo oyo asalake osalaye Voilà, le bac qui côté me pas nous avons le abordable. Bien net au ezali 15 sur 20. Na ebo mona yango baza koteka yango 4000 à débattre. Soki muto amonani azana mbongo naye aye akutani nayo oyo kutana nga responsable nango papa Leblanc zali ye mutapesa yenga marché po bayela nga ba marché mingi ya koteka mapango po bayebike na teka mapango na taka pe ba locataire bandako. Yango ele nga marché. Ah donc le Zavandi mukono ngazoteka azana besoin ya mbongo po azana makokite yango azakoteka yango 4000 à débattre mise en valeur déjà po mutasimba taye bakeza lupango bato yo mo mona pe propre po mo papa Leblanc ça ngo propre ça soin po so muto ay amona sous pasité abana ka kotonga mbala moko bon lupango yango yo to pesi bino na moins cher na prix ya assez yona kwela lukonko kakuvu muntu vukumbana kaji Yesu kuvumwaka haleluya Yesu kakwena mukabu bwa buwewa haleluya Musangu bulakai wapo bwalubwanyi moi ipo musangu bulamunyi wapo bwalubwanyi moi chendelelanye zambi chendelela nikema bwalwebwe zambi wanye babalukaye Sangu bulaka iningi kalangenda nitatumunde Ikaninga ninga kumuchima kudituku jonsi Sambi wanye chendelelanye Sambi chendelela Nkema bwalwebwe Kuluma wanye Babalukaye Merci, toujours à na quartier Canada na commune Yantele. Les cas de l'excellent tout déjà na centre de santé moko ya quartier tout type médecin responsable to éviter. Pardon?
Kusamba fidèle responsable. Ok, docteur. Kusamba fidèle. D'accord, tu es docteur Kusamba fidèle. Docteur, tu es quand même coucou na hôpital na yo, ils na commune ya Ntele. Tu kokoye ba awa bo sonya ba tunde ni nous pesa ka ba traitement to bo tisaka bo peraka donc qu'est-ce que oui, commune Ntele, c'est une commune un peu urbain rural. On dirait ça na ba système vraiment urbain té. Ils un peu à l'écart, un peu isolé. Les centres, centre de santé, mais il y a des caractères un peu médical. Tout ça, la coopération, ça. Le traitement c'est fait aussi. Ce qui n'est pas à notre niveau, on préfère transférer, mais dans des cas rares. Dans les cas rares, donc, oui, ce qui je suis ici il y a 4 ans. Je n'ai jamais fait une césarienne. Tout le cas, elle n'a jamais transféré aussi, moi, c'est maternité. Il y a difficulté, on se débrouille à bout de à l'aise sans problème. Docteur, tu as des difficultés vous avez un cas à quartier parce que tout le monde hôpital au centre de santé aux soignés déjà la norme le cas hôpital à miner difficulté difficulté un peu c'est quoi que se dirait difficulté ça est belé pour les cas bilo à malam. Tout le monde, la population est très démunie. Presque la plupart habitants beaucoup de personne n'est propriétaire de la parcelle. C'est-à-dire 99% qu'est-ce qu'on les appelle? Ils sont là pour se faire des parcelles dans des maisons de mise en valeur. C'est-à-dire c'est un quartier qui n'a pas d'argent. La recette, il y a mensuel, il y a plus que Oyobozui. La première difficulté. Alors, ceux qui, on s'occupe pas vraiment beaucoup d'argent. Mingi, au coût à 5 000 francs, quelqu'un te donne 3 000 francs. Des fois, pécité. Par exemple, les deux qui sont là au salon, il y a presque des semaines déjà. Donc, la difficulté. Il y a pour foutre la facture dans Bango. Non, par rapport au cas, il n'y a pas eu une facture précise, par rapport à Kaboussali. Maï, courant, il n'y en a pas, tu vois, on a fait un système, il y a panneaux solaires et puis batterie, comme ça. Mais pour, surtout en ces faits-là, les amis ne préfèrent pas venir travailler ici puisque ils sont un peu écartés. Il n'y a pas d'argent, ils ne viennent pas. Donc, non, nous sommes une équipe de 4 personnes. 2 médecins, un technicien laboratoire avec... non, c'est 5 avec 3 infirmières. Nous sommes déjà 6 déjà, avec une femme de salle. Donc, par curiosité, ce mois-ci, abouti à maternité. Bah, maternité, c'était à 16 500 francs, à peine tout tient aux 18 000 francs. 18 000 francs, presque 20 $. Depuis, oui, presque 20 $. Depuis que tu tiens 18 000, la première famille à maternité n'a payé que 10 000 jusqu'à là, tout cela. Donc, vraiment, ils ont passé à Foutaka Bimaki. Abimaki, oui, bah, il semble quoi couper ça. On ne peut pas les séquestrer puisqu'il n'y a pas d'argent. Mais cela ne signifie pas non plus quelque chose pour ça en bon côté. Malheureusement, on préfère être patient. Peut-être un jour on sera comme les autres ailleurs. Voilà, merci docteur. Fidèle. Docteur fidèle, Bandeko Bazolando de partout dans le monde. Au Colombie, parce qu'il y a déjà 4 ans, il y a des difficultés. Parce que tout va bien. Et puis, au cas où il y a des difficultés, il y a des dans le centre de santé, centre de santé sacré. La docteur, ma thermomètre,
bien parce que talaka ndo lobby bande omsu bazobota atiki nyongwa ke misusu balali kuna na éviter si vraiment les gens sont là peut-être qu'on palper le doigt ko quelqu'un ne peut pas je n'aimerais pas être beaucoup mendiant ou à sentir qu'il peut aider les gens à koki ko aider mais so il peut na liste ya biloko na koki ko senga tongo etana. Oui, s'il veut nous aider et que senga na ba mutema nemoko que Dieu a touché mutema nae. Je sais que même c'est ata okei lelo na clinique universitaire. C'est lui qui veut aider les cliniques ba kobo ya aider. Vous voyez, à forcerie nous qui n'avons rien. Voilà, merci docteur, merci Tobike. Tozo ngela susu ata na mikoleko ya biso to continue biso nzela na biso. Yona kwela lukonko kakuvu muntu vukumbana kaji Yesu kuvumwaka. Alléluia. Yesu kakwena mukabu wabu wewa. Alléluia. Musangu bulakai wako bwalubwanyi moi ipo msangu bulamunyi wako bwalubwanyi moi chendelelanye zambi chendelela nkema bwalwebwe zambi wanye babalukaye sangu bulaka iningi kalangenda nitatumunde ikaninga ninga kumuchima kudituku jonsi sambi wanye chendelelanye sambi chendelela nkema bwalwebwe kuluma wanye ngobalukaye sangu bulaka iningi kalangenda nitatumunde ikaninga ninga kumuchuma kudituku jonsi sambi wanye chendelelanye sambi chendelela ngema bwalwebwe sambi wanye ngobalukaye ogana wanye ogana wanye wakana wambe nyani umengi wale uluma wajiyane omalukaye nikubabaka na babulo bajezi wetu kimwaka neyo nikubabaka na babulo bajezi wetu kimwaka neyo zilisha ibenje nibebakala kumpa na kwanza miwaliwe mwasa kutoa musoto kuchipila ipo kufika munda tatu shona kunyanga bichimba bene liye boyile adama mulekelela byakuze byonsu mukache kwa mutibitatu yeye wakajali chumei adama wakafomana betu nikemo wa mulume oyos wikani talamunda matuguma kumyana iwa wetu kaimu da kantuba kaimu na kantuta kujezi wanye jamulu kwimana kwa mane nuji mwana wanza munajimwa chakula jeba jeziwanye jeziwani kumwanda muna shilowani kumwanda muna mutukena ni moyo chabulu wachakuja cha mubije mamuwani kwea ni moyo wala wasakumbi wa mukula mutu yosuji ni moi wajiyo sujansambi mwakala wanye shilowa benyaye wakala wanye shilowa benyaye. Voilà, très chers internautes, moi mon cœur auto like Sibino parce que quartier au Canada vraiment ils ont mon mais moi vraiment toko matina suka. Donc ça veut dire vraiment quartier au Bézat to Sibino au Zaki essentiel toko maiti na Union africaine ma no ebimbo kana biso des alaka ba boy tozo ni tozo image wana za place ba fulu nyoso obo mona kana ba commune.
bafuni so mona ka bayaka ko boka ngo kuna na Union africaine mais moi biloko ya gouvernement na biso ya mo kezala mo pasi pona ko filmer to boyika yo consister boy baboto la biso mato saka so boto biso matériel donc bo mona biso bo rozela so photo so mosusu poto to bol bo na biso alors to boy que mabe e comme la biso vis-à-vis pe ya mabe o makambo to ko lekana mboka yango to tiki quand même esika wana esika oyo baboka ba fulu to laxi bino quartier oyo commune Nseleba oyo vraiment baza intéressé neti na lopango oyo to laxi bino kuna numéro na biso yango wana bo benga biso pe ba terrain eza ebele batari eza ebele awa ya kosomba tolakisi bino mpe difficulté ndenge nini bato bavivaka koto mpasi ya mai courant eza nango déjà bapoto courant eza mais mingi baza na difficulté ya kokotisa courant koto tolakisi bino mpe lisusu na centre de santé wana ndenge ba difficulté baza nango malgré tout école to bakito sabine école mais bana désolé bana baza na vacances l'école oyo ezala koto eza ya kokara donc tokoya lisusu prochainement pour na collecte bino ce vous c'est vraiment la bilili oh vous savez merci na j'ai fait ma fille mtazaki na image pas na réalisation merci à Papi Nzola Meso propriété privée merci à Nkumu à Papa Monté ma mère rêvé merci na yo biska ozali donc soza la besoin mbisa kokako monganza mungusu ngolo tutu contacter mère rêvé na kata Suisse aux cité un grand merci à Gabi Panzo, Gobi Panzo, Carmel Panzo, Judith Ngoyi Mosa Pembe, Bibish Kabishi Dilou Masonga, donc Motema Mimi Masonga, donc Dilou Masonga, Alex Lubaki. Wivine McQueen, Nabosanyote, mon vie Adio Diogène, Genève Mobimba, Paulin Boanga gaz yoyebi, Balandokona Sobola Nanga depuis États-Unis, Nazomona Bongo, Dynamo, code 001, Dynamo, code 001, bah, condoléances, yango wana depuis États-Unis. Donc, na bosani bande kolangani c'était au bazar d'abiso depuis Suisse, mon colonel Freddy Lumbuenadio, mon général d'effort depuis Kenya. Na bosani donc tout ça na mois de décembre toujours clôturé déjà 2016. Donc, on a présenté bino bah vœux na bino botika là vraiment malamu na bandak na bino sans oublier Beni Nadia aux angolaises mais au Pezambo qu'on a